Ela. Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga bem formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Merci mingi lelo na sepelaki mingi poto solo la na frère Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba bino noso boyibie alaka conseil spécial ya maréchal Mobutu a commis pe ba livre mingi a solo li pe na batu mingi na le poto mais lelo na lingaki te to solo la moke na lingala pour permettre biso no surtout ba congolais to meka koyeba nanu makam oyo akomaka na ba livre na ye et en plus toyeba oyo azoko sala Mikoloyo. Alors, na sepela ki mingi nakende epana ye na tuna ye mituna oyo izoko salanga ipasi komba congolais nyo surtout a accepté andimi ko recevoir ngana nda kuna ye po to solo la makambo mingi ya liboso d'abord asalaki déclaration politique oyo bino nyoso boyebi na lomé tant président Yadema Ayambaki na déclaration wana a lobaki que effectivement azali na 10 points ya raison na combat politique na ye na ma 10 points wana a développé yango na livre oyo ayeko bimisa mikoloyo crime organisé en Afrique centrale oyo azoko loba makambo ebele oyo azoko leka na mboka na biso. Alors pona komeka koyeba lisese ya livre wana papa Honoré Ngwanda frère na biso andimi to solo la moke pour bino et permettre bino pe bon meka koyeba nanu makambo nini alobi na livre wana po livre wana ezoko te kama mingi et puis bato bazoko loba mingi awa na Paris partout dans le monde entier bato loba livre wana po ba révélation a asali ezali ba révélation moko ya minene nanu bato bayoka makambo oyo alobi na livre wana te. Alors frère Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba, merci pona koyambangai nanda kuna yo et ulingi te ke lelo ba congolais nyon surtout ba meka koyeba lisese ya livre oyo oye kokoma crime organisé en Afrique centrale et makambo oyo zogoleka bien sûr na mboka na biso Congo. Alors mutuna ya liboso Honoré Ngwanda, c'est vrai que okoma ki livre ya liboso insistant le glas ndenge maréchal Mobutu alongwa ki na bokonzi et puis oye kokoma quelque temps après livre oyo pour nani le komi livre oyo Honoré Ngwanda et sikoyo. Oui, mais nakoki ko répondre na question na ko kamata ba livre nyos ba book nyos mibale. Pona ni na komi buku ya liboso insistant de l'églat et pona ni na komi buku ya mibale. Ya mibale. Omoni soki lelo na tuni yo mutuna Lumumba kufaki ndenge nini. Okoyeba te. Okende ko luka livre ya Verhagen, okende ko luka livre ya ba historien, ba journaliste belge, américain, européen, mais tozali na ba konzi oyo bazalaki na pouvoir tango Lumumba kufaki. Mais ba livre biso secret wana te. Bato balobate. Balobate pe ba komate. Tango Lumumba kufi nazalaki na première année ya collège, ya séminaire. Mais toyoka ki yango musika petit lelo ngai na yebi réellement comment Lumumba kufi na ba recherche na ngai, mais les Congolais ne le savent pas. Bref, elingi koloba que biso bato tozali na pouvoir, biso ba oyo boye tozali na kati ya secret ya l'état eze ya batu nyonso na mokili, mboka eze ya batu nyonso na mokili, biso tozali kaka les quelques élus oyo boye grâce ya Nzambe sali ke oza na pouvoir oye ba makambo mais mboka eze ya batu nyonso. Il faut lokola bino boze baleki na biso bana pe baze après biso bayeba que batata bazalaki wana tozwaki makambo minene na mboka me makambo wana eutaki wapi e salaki ndenge nini, faute ya biso moko bana mboka ezalaki nini,
oyo ya bapaya ezalaki nini pour que lobi bango bakoka kokima ba erreur wana tala tino boye mbala ya liboso na komaki ainsi sonne le glas pona owana ezalaki autocritique bato mosusu mingi kaka po ba moni so ba moni elongi ya motutel ukombo ya motutel eze bolole ya ba africain abina kotanga livre ante po tel moto akomi yango mais soko même olingi motute yebande yepo koka ko attaquer ye bien yebatina ya oui mais na komi ainsi sonne le glas wana justement pour que batuba yeba Mobutu akweyaki na pouvoir wana pona nini oyo wana eze autocritique ya ngai moko ndenge nini ba erreur nini biso to salaki pour que pouvoir wane kweya pote mboka ebeba na ndenge ezalaki mais oyo ya lelo na komi yango parce que banda tolongoi version makambo bazo yebisa na bana ya mboka eze ya lokuta balobi Mobutu nini rébellion esalemaki baye kozwa Mobutu babengani Mobutu e bana ya Congo batomboki babengani Mobutu. C'est pour cette raison que na komi tina wana na komi buko yo pour que batu bayeba que pasi otoze nango lelo yo boy guerre et yeli biso il y a eu guerre mi balé guerre ya 96 et puis guerre ya 96 et 98 donc ba guerre wana mi balé ndio e bomimboka to kotina ngona kati livre yo tina na mi balé yango wana. Alors poto kende na détail ya livre yango batu bakomituna bakoloba me Ngwanda a mobutiste ba mobutiste bango ba gérer mboka yo mula na mula bango ba kwesi mboka na biso mais ndenge nini lelo Honoré Ngwanda aloba likambo nini na ba congolais oyo bayoka na opesa ba réponse mi bale réponse ya liboso biso ba africain tozo yeko la démocratie mais tozo ko zwa na français ba benga esprit démocratique tozo ko zwa esprit démocratique te tala awa na poto okomona to yawa bwelo kwa na France sika tozaliao basé na deux partis gauche na droite tout basé na deux familles politiques gauche na droite tango gauche soka zena pouvoir gauche a uti na pouvoir a 14 ans na Mitterrand tango azaki na pouvoir bataliti babino bino pe obebi simboka babi tokei maintenant ko voter batu ya droite batiki batu ya gauche bakei na droite Chirac aye na pouvoir après ba kuna ba permisi bango tango Chirac aye bataliti abi non tozo sepela pe na bino te bazongela ki gauche alors nde pe na biso ba africain soki yo osayaki na pouvoir ba erreur ezalaki donc osé condamné au kokisu kolobate au kokisu alors toyebi eloko nini démocratie. C'est ça qui est malheureux. Il faut africain yeba démocratie c'est que moto yazaki na pouvoir ata sali mabe mais les ko yeba nini peuple a punir ye omoni pourquoi mbula sambo na fanda kinye pourquoi na koti na rébellion te ba rébellion nyoso ba sali ba senga kinga na kota na kati na koti te pourquoi parce que ngai tango biso to tokei na moni que tango rébellion nini guerre ye yaki bien que zali guerre ya papa ya ndenge na ko solo la tout à l'heure mais peuple congolais a sepela ki na guerre wana po akanisa ki que ezali guerre ya ba congolais pour na ko libérer Mobutu pona ngai na moni que ezali ki sanction oyo peuple congolais a pesi biso pe pona ko respecter sanction ya peuple na tikali pembeni na fandinye mais lelo yo mboka ekufi bato yo bakamata ki mboka ke baye ko libérer mboka soki lelo yo lokwa tozo solanga na yo Alphonse kende kitaka kana rue ya Kinshasa olobi Laurent Désiré nini Mobutu asa akufi asalaki mabe ageraki mabe ya solo ba oyo bakitani ye bazesika na pouvoir mais na ndenge oyo peuple congolais azomona mboka ekomi soko tuni lelo est-ce que basekwisa Mobutu azonga to basekwisa Laurent Désiré Kabila azonga basala référendum na kanisi réellement Mobutu akotika na lilita te pourquoi parce que peuple congolais a comparer niveau ya ba erreur. Donc ouane zali nini réaction ya bato bayebi loko nini démocratie te ya mi balé niveau yo mboka to komi na ngolelo bato yo bakamata ki mboka eloko ni basai na mboka Mobutu atika ki Jekamine Mobutu atika ki Kilomoto Mobutu atika ki mboka uni mais lelo to zesu na état congolais te lelo yo boito nini ba paya ba keiti na mutu ya mboka na biso ekomi lelo kaka motu soko akosoli kuna alamuki alobi nazo kota ti Kisangani nazo kenda ti Goma nako kenda ti Walikale est-ce que to mona ki yango avant alors lelo yo quel est ce congolais o ya koki koloba na un autre congolais non ti kabiso to fanda kaka na ba rwandais yo koloba te quel est ce congolais est-ce que bokani okanisi que ba mobutiste nyon surtout bazo sala autocritique oyo yo zoko sala mon frère
wana eza problème na ngai te mais moi nga naze kokanisa te motu nyonso na mokili babengi ye responsable oyo aza mokonzi c'est-à-dire baponi yo pour que ou bien nzambe asali ke yo oza na position ya kokamba bato mosusu soki oze na capacité ya kotelema pe kotala komitala yo moko pe kobete tolo te ke awa na bungaki na bongisa te alors ozayi pona kokamba bato te mais ngai nazosala oyo ya part na ngai et puis nalingi makambo ya kojuge bato te soko bamosusu basali te problème na bango mais nakanisi sincèrement que lelo yo boye po ozwa congolais azala kabiliste azala mobutiste azala tshisekediste oyo azali na capacité ya kosala examen de conscience te azali digne d'être congolais te. Bon, si to mekana nuko koyeba tina ya guerre, to yana na ba cause réelle ya guerre. Hein, po yango mtezo ko mema biso na livre oyo ya sika oyo bisi oyo obatino surtout bazokolo. Olobi ba vérité mingi, osali ba révélation mingi, mais que guerre ya liboso tango e bandi. Wapi ba cause nango réellement. Voilà. Ezei nango bandana liboso na cause oyo ya lokuta. Potango guerre e bandi, ba kosi ba congolais, ba kosi mokili mobimba. Balobi batumoko babanyamulenge congolais na este ya Zaire batomboki bakamati mandoki babandi bitumba pona ko silika parce que bazui matata na bakonzi ya mboka sima ya mwa mikolo esalaki sanza moko mibale baye kolo balobeli bato ate ezali isusu kaka banyamulenge te mais ba rebelle ba opposants zairwa nyonso oya libanda basangani nini zonga na Laurent Désiré Kabila na kati ya alliance AFDL baye ko libérer République démocratique de la République du Zaïre pona ko bengana Mobutu ezaki lokuta problème bandaki na 1990 92 tango Bill Clinton akomi na bokonzi tango Bill Clinton akomi na bokonzi na Amerika ye moto akamataki meko pona koyebisa te sikoyo biso tokotika lisusu bamindele ya poto seulement bango bazaka kolia biloko ya Afrique te biloko naze koloba wana mikanda yango ezai kaka bolole ya biso ba africain tango mindele bazo sala makambo na bango biso linga kolanda bango malamu te mais ba déclaration wana nyonso ezala Bill Clinton ezala ba collaborateur na ye ministre na ye affaires étrangères vice ministre na ye affaires étrangères ba ambassadeur na ye bango nyonso basali ba déclaration na esena kati tango bango bakamati décision wana balobi bon il faut to luka batu ya sika Mobutu loko aya zalaki motu ya malamu eleko tozaki ko bunda na ba soviétique maintenant bitumba ba soviétique esili to luka batu ya sika bake ko kamata Museveni babi yende motakozala maintenant allié na biso na Afrique centrale pe na Afrique de l'Ouest mais ali yom to présenter comme Museveni na président Mobutu oui mais d'accord ngai Museveni eloko balobaka te ole si mwana simaye aye ati yombeli na nini c'est ça. Parce que Museveni, c'est vrai, ngai moto na présenté Museveni na Mobutu, wana tozaki na 86, 10 ans avant. Et le kwana Museveni azaki na zamba po azo buna bitumba pe pona kosikola mboka na ye. Et le kwana ye aye komona moni ngai e yaka na ye pe na ngai un de mes collaborateurs à Sakufa Medar Aka. Ayaki na ye albitala moto yo azende kona biso na Uganda aze ko bunda bitumba pona ko libérer ko sikola mboka na ye et puis effectivement ele kwana Uganda ezalaki ndenge biso zali lelo bitumba bipa nyonso batuna bibembe na nzela na kendeki mission kuna boze ko tambola na véhicule zo le kalikole ya bibembe nazaki ko mona ngo comme ezeli felo mais na ebaki te que 10 ans après mboka na ngai pe ko koma na situation wana donc ngai moto na présentaki mais wana ezali problème te wana ezali lokwa babengaka ingratitude ya mokili o babaka merci bapesa na mbwa c'est ça wana ye apesi na Mobutu oyo mndani Museveni apesi na Mobutu yango wana Mobutu moto ati ye na pouvoir Mobutu moto asalisi ya komi na pouvoir mais tango bamindele ya Amerike baye koyebisa ye que yo maintenant komi allié na biso mais ko komi allié na biso ba objectif na biso ezali il faut motuboye tolongola ye bakamati bibundeli na bango bayaki nango ezaki na Somalie bakiti nango epe na ye babongisi makambo nyonso balongo epe na ye bake na Rwanda tango balongo na Rwanda baye kokota maintenant na mboka pona ko banda bitumba ne bandaki d'abord na Rwanda alors ye nani Museveni azalaki na kati na armée na ye
oyo azalaki kobunda na yango na nini na Uganda pona kokamata pouvoir na 85 na 86 na rébellion na ye na kati bato bazaki kobunda wana ezalaki ba Rwandais tusi oyo bazali na nini bautaki pe bakimaka epe na bango na Rwanda ndambo bakita kuna ndambo bayaka epe na biso bo bazali epe na biso alors bango nde bazalaki kobunda na ye pona kokamata pouvoir tango bazwi pouvoir na Uganda sikawa balobi bon maintenant toke na Rwanda lokola bakamati pe babandi bitumba na Rwanda tango babandaki bitumba na Rwanda na 90 déjà ezalaki bakamata nini Kigali eleko wana ndenge na limboli na kati ya buku eleko wana Mobutu atinda ki General Mayele na ba equipe ya DSP oyo ya ye bakei babengani armée oyo ya Kagame na oyo ya Museveni bazongisi bango ti na Uganda pona kotalisa yote soki meme 4 ans après ba ye kopanza armée na biso ezalaki te que tozalaki armée ya makasi te po armée yango kaka moko wana ekendeki kokamata kopusa bango banda na Kigali ti ezongisi bango na Uganda mais pona nini sima ya bambula baye kopanza biso c'est parce que wana to kokota ezete ni mosusu na limito tika nana tango sikoyo ba DSP na Mayele bazongisi armée ya Kagame est-ce que ezali lokola kofinga ba américain makamono to ebandi wana mais ebandi wana te wana déjà et puis saki bango kanda makasi parce que tango ba moni que et le ko ba américain ba moni te soki Mobutu atikali kaka wana plan na bango ko sale matin e bandaki wana parce que le ko ba bandi ko pusana pe Mobutu a repousser bango ti na Uganda wana komaki problème ya kanda mais c'est comme cela que mbala ya simesika ba ye ba sali sika schéma oyo et sali que il faut et conduire ti na génocide auto yebi ndenge ni lokola nani Abiyarimana akufi. Et puis maintenant, génocide et salami, bah réfugiés, bah yé penabiso, pe prétexte va ne conduire jusqu'à la déstabilisation. Pour na kokota na génocide déjà tango armée DSP bazongisi Kagame et commis déjà lokola moi kanda pona ba américain donc ba sali alliance na Kagame na Museveni po ba meka ko kolongola Mobutu na pouvoir et makamuno surtout ibandi wana et Abiyarimana pona sécurité na ye azo asali nion surtout pona bakutana na président Mobutu pour garantir finalement sécurité na ye et makamuno surtout ibandi au niveau ya génocide wana. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, il faut d'abord expliquer plutôt ndenge nini eloko nini Abiyarimana ya kikoyebisa na Mobutu. Makanisi esika sekele ya génocide na niveau ya biso pas oyo ba pesi version ba pesi na mokili mobimba te mais oyo Abiyarimana 2 jours mikomi balé avant Abiyarimana kufa ayaki komona président Mobutu na Gbadolite na Kawele mboka na Kawele abimela ki biso mbala kaka ayebisi motu moko te mokolo wana le 4 avril 94 nazalaki dans mon appartement à Gbadolite le président Mobutu a benginga na téléphone abi mais est-ce que vous êtes au courant qu'Abiyarimana zoya abi non abi mais il atterrit dans une heure azo kita dans une heure azeko comme tozalaki surpris to ken aéroport to yambi précipitamment ata service ya protocole sécurité ba yeba kite to sali yango nini ba service na biso protocole sécurité ezalaka rodé Gbadolite mboka moke ba dispositif finance ba zwimba la moko akomi ba yambi et président Mobutu atuni abi mais boni bo yo zalaka pona ko ya oyebisanga mokolo moko liboso to ndenge nini be une heure yo ze déjà likolo oze ko prévenir ngabi tika makambo eze minene pourquoi Abiyarimana yaki précipitamment pe à prévenir surtout Mobutu te voilà explication à ça qui est yango ye azalaki ye Abiyarimana azalaki na motu na ye eleko wana état major ya Kagame ezalaki na Mulindi eze mboka eze à 60 km na Kigali nani Abiyarimana azaki na Kigali mais azalaki na motu na ye pembeni ya Kagame soda moko ya Kagame azalaki pe motu ya informateur ya Abiyarimana aye ko yebisa Abiyarimana alobi décision ya koboma yo basi bazuya pe soko lingyo ye ba mokolo yo que décision ba koboma yo et komi pon application kengele kaka mokolo komona batu ya ONU ba MONUC mokolo ba ko ya pona ko ya ko mona yo
pona koyebisa yo que bakangi piste moko ya aéroport pe batiki kaka piste moko yeba kaka ke mokolo wane kokami parce bakokanga piste moko Kagame a kosenga ke ba bloquer piste moko sous prétexte que protéger avion et survoler quand on a été et pas ezaki côté assemblée. Mais en réalité ce n'est pas ça parce que Motumoko a koya ko bombarder ye azate bino pe bozena ba bombardier te mais ezali prétexte pour que batike la yo kaka piste moko po bato ba ko bete missile pona ko boma avion na yo baza na difficulté te pe ba ko ka ko rater yo te Abiarima na lobi nandima kite mais alobi na président Moto abi lobby ya waboye Roméo Dallaire oyo mokonzi ya ONU na Rwanda elekoana aye komona ngai alobi na ngai alobi à la demande ya FPR to kangi abingai kolomboka pona ko kanga aéroport te baya ko tuna ngai permission baye ko informer ngai que bakangi piste moko batiki kaka piste mosusu tango ayebi singa alors nabi donc information ba pesa kinga ezeya vrai ko bomangai e komi pene alobi yangwana meme tango na décoller na Kigali pona ko ya kotala yo na yebisi na batu na c'était parce que na aéroport wana ba belge batu bazali ko simba aéroport bango pe bazé na équipe ya ba américain lokwa bazé contre ngai na koki ko yebisa bango pete lokwa na décoller na ye azongi nako nini ba détail mosusu c'est nécessaire to sali na mosala bimiseli biso ba secret belé pona ko yebisa biso ndenge nini côté ya Kagame ba planifier ko bomaye mais ayebisi boy alobi soki ba bomingai pe alobaki yango pe na mokonzi ya Monique Roméo Dallaire il est vivant na komi livre a ko contredire ngai te na bi soki bobomingai bato nini bato ebele ba kufa ekozala massacre ye a utilisé ki mot génocide tabi ekozala massacre pourquoi po ya yebaki que ba extrémiste hutu bandekone extrémiste hutu bango balingaki kaka etumba ezala directement entre bango na FPR ye en tant que mokolomboka ayebi ke soko bitumba wana ezali eko servir cause ya Kagame po Kagame alingaki ba élection te ayebaki ke soba ken élection ako gagner te parce que tusi bazali nini bazali 8% ba o mosusu bazali 98% ba pygmée ba toi bazali 2% donc bazali na chance ya ko gagner ba élection te il faut violence. Voilà pourquoi Abiarima na lobi lokola na komi na situation yo sali sangai président Mobutu abenga kinga na assistaki na entretien wana pour que après na kende ko sali sa ndenge nini to organiser sécurité na ye pour échapper alors lobi to yo kende na Dar es Salaam biso pe to koya na Dar es Salaam pourquoi to yo kanaki soki makambo ya réunion ya Dar es Salaam esili président Mobutu alobi nanga abi bon loko ndenge insister de Dar es Salaam bino ne bokoti na avion bozongi Kigali po banda ko aider soki to kendaka mbenga no to fandi boite parce que je devais être mbele nazaki pe na kati na avion na ye tala oyo ndenge nini alors pour na planification ya génocide wana mutu oyo abomi Abiarima eze moto ya yebaki malamu te ko boma Abiarima na eze ko déclencher eze ko bandisa bitumba oyo nano moto amoni te pe yango yo pe loko esale bongo papa yo banqueteur ya tribunal international ya Rwanda pona koluka vérité basali le tout ba invité yo okene kopesa témoignage monene po nino lingaka kopesa témoignage oité mais na kopesa bango pourquoi kopesa bango po ba vérité kopesa ka témoignage na moto ya yebi vérité te mindele ba yebi vérité bon na keno pesa bango témoignage wana est prétexte ya koluka kopakola moto mafuta na monoko mais pour ba africain ba yebi vérité oui mais yango na komi oyo na komi pona ba africain mais bango ba yebi vérité ya sa benga kangai tango na komi wana poto plusieurs fois ba enquêteur ya nini wana ba bengi ngai juge de brigade a benginga plusieurs fois to kutana to sana yebi sena bino nazena masolo ya ko yebi so te pe makambo nyoso nga na yebi ke yo yebi yango na kamateli exemple moko boîte noire ya avion ya Abiarima awa tomoni na France awa boye avion ya ba français kweyaki ya lekimbula moko awa na Egypte mais tomoni bango ba memi ba masuwa ya minene awa boye ekeiti na mbu ya Egypte pona ko luka boîte noire mais na nini pe na biso kuna pe ba français mi ba kufaki na kati deux chefs d'état ba kufi et non seulement ba chef d'état mi ba le ba ku po ya Rwanda na Burundi mais puis e bimisi nini mobulu batu ba kufi pene na million mobimba alors
pona yango ti lelo mutu moko ayebi epai boîte noire ekenda te ozo trouver yango normal na yebi ke bango basé na boîte noire balingi te ke bato bayeba sekele ya makambo wana donc bakobenga nga mpona lobela bango ni oyo nga nakomi yango nakomi mpona bacongolais mpe mpona baafricain mpe mpona bango nayebi ke bango bayebi vérité. Donc, c'est vrai que génocide de Rwanda, les lona nous bazwa boîte noire rwandaise, et service secret américain, français. Non, Kolobate, Alphonse Zété que bazwa boîte noire, bayebi mais bakoki kobimisate. Mais kobima mokolo munguya nzambe zali vérité zayi attribue na nzambe et kobima wana génocide ya Rwanda siko na Congo bato basoko kufa plus de 2 millions mais génocide wana balobela kango te pona nini bo mais justement oyo problème mususu na bimisi yango na bukweze yango wana parce que tango ba réfugiés rwandais bakini pe na biso bazalaki 2,200,000 réfugiés inventoriés au penza au nini HCR atanga ki bango mutu ya na bango zaki 2 millions presque et demi. Tango bitumba ekomi epe na biso ba américain na ba alliance na bango ba koteli biso pona koya ko renverser Mobutu. Et le ko ba komaki na nini na Goma. Na Goma. Ba français na ba allemand na ba mosusu surtout ba sengi na ONU. Décision 1080 pour que baya ko tia force d'interposition et battre là ba réfugiés na ba civil congolais pour ba bombe na ndenge zaki ko yezaki mabe tango mitindo yo boy ba kamati yango na ONU et les koyo ba service ya ba américain o bazalaki na Goma ba yebisi bango balobi mais décision yo ba jikuna et ko sauver Mobutu. Ambassadeur David Simpson alobi yango ye moko na monoko na alobi décision ba français ba kamataka pour que ba tia force d'interposition to yebi ke ezalaki po ebiki sa Mobutu mais biso to kokai ko linga te ke Mobutu abika yango to boyaki tango ba boy décision na bango c'est normal mais tango ba boy esuki wana te po te ba pekisa yango comme ezalaki déjà décision ya ONU Amérique bakokaki isusu ko pekisa te ke ba force wana ba ya eloko nini basali ba yebisi na Kagame ayebisi na James Kabarebe abi bombarder ba camp nyonso ya réfugiés ba camp mine ya réfugiés ya minene ya Sake ya Mugunga na ya Kaindo nyonso wana ba bombarder yango. Colette Brackman azali journaliste belge oya lingaka biso te ye a décrire yango na livre na ye ndenge nini massacre wana esale na enjeu congolais na enjeu congolais na ye mpe na kamati ba citation na ye na tiawa po baloba te ke ezali ngai moto nazo raconter ndenge ba encercler ba camp ndenge nini basalaki ba encercler ba camp bazo ko bombarder batu nyonso bazo ko biba na camp bazo boma bango. Alors comme fou les alaki makasi mingi ba réussir kokima avec les Congolais ba kotizamba Kagame avec armée na ye na oyo nini avec Laurent Désiré Kabila ba landi ba Rwandais na ba Congolais wana ba bomi bango na zamba ebele ba indication oyo toze nango batu ba kufi koleka million mibale oyebi ke génocide ya Rwanda oya Kigali o batu nyonso bazolo bati lelo nombre ba kufaki directement na Kigali ba komaki 1 million te mais génocide et salé me pe na biso eleki 2 millions lokwa na zolo banawo bato bango bayaki koboma ti na Mbandaka ba nini na ba bibembe mosusu ba bomaki na Mbandaka bakundaki yango pene na Yonda tango batindaki force ya ONU bayaki ti na Kinshasa bakende ko pona ko kende ko sala enquête okomi rappeler que ba blokaka pouvoir ya biso ya Laurent Désiré Kabila blokaka bango na intercontinental mais leko wana ezalaki po ba service o ya biso ya ba congolais et kendeki na Mbandaka pona ko sala mosala ya ko éliminer pona kolongola ba trace alors na Mbandaka ba fosse commune o ba sopaka ba timoli ba bimisi mikua bibembe mikua ya batu wana nyonso ba sopine bale nazali au moment na olo bana nazena copie ya rapport oyo bato bakendeki Mbandaka bazo signaler ba konjena bango na Kinshasa to sisi mosala to sopi biloko nyonso tu esili botika batu ya ONU baya nazana ngo mais sikoyo boye toko bimisa no ba document nyonso te na livre na nga na bimisi nyonso te parce que lobby wana eze batu bana ya mboka batu bana ya mboka batu kufi ebele lobby toko landa po to mona pe clair
2 millions ya bato lelo au-delà de 2 millions tokoko tikaba kende ndenge wana po papa toyoka kapé likambo moke na l'est ya bana mulenge to kende bo ezali bango bato zo bimisa bitumba ti lelo biso ba congolais to yebaka te bana mulenge baza banani penza po mekana ko yebisa biso pourtant to lelo to yebi que muluba alobaka kiluba bana mulenge baza banani penza po bango bato zo bimisa trouble na l'est puis bato nyoso moki mobimba yebi que ezali bana mulenge mais bana mulenge baza banani oyebi nini Roubaix-Roi, pendant na kende tout droit au but. Le premier vice-président. Premier vice-président Nabiso. Alobi nini parce que ngai na époque montage vice-président na ngai faza congolais. Ya lobeli bino alobi nini bango babanya mulenge ba fanda na mboka na biso depuis 18e banda 18e siècle. Alors ngai na livre oyo nasali ki banquette nasali ba recherche awa pembe na biso na ba voisin na biso ba belge bango bato coloniser ki biso. Alors nayebi que ba belge tolinga bango te bazalaki bato moko sur le plan ya ba archive na administration en tout cas même bato na mboko to fande pe na bango ba okoka na bango te wana zolo ba pona yebiti na namo ba belge pona ba archive ba dai très fort ngana ke ko contrôler ba archive coloniale nyos na Belgique na kei na musée royal livre moko ezali wana ba bengi yango encyclopédie du Congo belge livre wana ba expéditeur nyoso ya mindele o ba ya epe na biso na nini na mboka ba Turner ba Maes soki oyebi bango et bien nini Stanley akomaki te ezalaki plus ba chercheur ba yaki après basali nini recensement na nini encyclopédie du Congo belge na tome misato tome ya liboso na chapitre ya liboso ba recenser toutes les ethnies du Congo belge, du Congo indépendant d'abord et du Congo belge. Donc Congo indépendant et des périodes bango bazala kikuna. Eh bien nakati kombo banyamulenge eza nakati te. Ethnie moko o ya kombo ya banyamulenge eza na encyclopédie ya nini ya Congo belge. Nini tome bato ba colonisa kibiso pe bango basali inventaire total banyamulenge eza nakati te. Lelo yoboy na nini tango komaki na 1926 25 nini Bruxelles akamataki décision porter ba territoire nyonso et porter kombo ya ba to yoboye basé ko vivre wana kombo ya ba ethnie o ba fandi na kati ba changer ba kombo na kei na koto ya nini ya Kivu et pa yo bango balobi ba fandi na Fizi lelo totali ba koma territoire wana koma ki territoire de Bembe parce que zaki ko vivre par ba Bembe banyamulenge a salite na kiti na niveau ya ba secteur banyamulenge salite, ce qui veut dire la réalité que ba banyamulenge ezali kombo ba inventé yango na ba année 70 70 pour na ba congolais belgo congolais ba ni na 70 nde ba ye ko inventé kombo ya banyamulenge tango nani Bisengimana na kati ya bureau ya Mobutu a initié ba loi oyo pote ba pesa bango nyonso nationalité congolaise. Alors même là voilà une autre question. Ce qui selon nani ye Roubaix-Roi bango ba banyamulenge ba fanda ki wana depuis nini 17e siècle pona nini ndeko na ye rwandais banyamulenge Bisengimana aye ko sala loi po bakoma ba congolais na 71. Pourquoi nani Bisengimana asali loi te pour que biso bangbandi to koma ba congolais? Pourquoi simplement bango? C'est parce que bazaki ba congolais te bazali ba rwandais yango na kati ya buku wana bimisi ba mikanda yo ONU akomela ki bango déjà l'époque wana pona ko yebisa bango bino bozali ba congolais te bozali ba paya bosala politique te bofanda nye na mboka oyo boye omoni Alphonse problème na ngai bato ebele bazeko abi oh non ozo bimisa nini xénophobie racisme tout ça non bato ba ya ko tromper biso ba congolais te sikoyo bato ba komika ko lingi koloba ba faire crier ba spectre moko po ba faire taire bino biso to boyi ba paya te
toze mboka monene toze na ba 9 voisins soki lelo yo boy to bandi que ba congolais ba moni ke lokwa nini na yo kamba mususu excusez nga na benga bango bazoba bazoba ba congolais mususu bazoko abia me makambo yango ba pesa bango ka keteni ya mboko ya unesila nazo ka bazoba musu ya ba congolais bazolo babo oyebi ke toze na ba 9 voisins soki lelo na est ngayo nazolo bana nazali motu ya ethnie ya frontière soki lelo yo boye to bandi na batu ya Kivu ba koteli biso na ba Rwandais ba koti to tikeli bango ba Burundais ba koti to tikeli bango lobi ba Soudanais ba kokwa ba Ougandais ba koswa ba Angolais ba koswa alors to kotikala na nini il faut biso ba Congolais to keba na yango malamu ezeki soki problème bandi parce que problème ya ba Rwandais to ezalité ke biso to boyi ba voisin tala na ye biso eloko moko ezali très important. Pourquoi tu as un conflit na bande comme soute pour bazali na intention ya kokota pe ko zwamboka na bisote nazo personne nazo révéler exemple moko na on a pesi angote loko moninga na sali nini pendant 20 ans na service na ngai pembeni na Mobutu secrétaire particulier na ngai oyebi était kumbo ne loko azé na famille ya Loko Masengo oyo azali musicien mais oyebi azé musicien à Congo ni ya Congo Brazzaville. Ah bon bongo Loko azé secrétaire nanga il est congolais azé zaïrois ndeko na wana Loko Masengo azé ni congolais ya Brazzaville ba tata moko mama moko mais le cola voilà tikana epé sa explication c'est très important ba tata moko mama moko mais pourquoi parce que ndeko na yaya na ye tata na bango na mama na bango moko azé congolais moko ya ngambo mosusu zaïrois alors oyo mosusu abinga na kamati nationalité ya tata nanga il est congolais loko oyo azaki secrétaire nanga ba secret nyoso na traitaki ya Mobutu loko wana azaki ye mutazako dactylographie yango tozaki na ba internet lokwa lelo tek mutu na mutasala ye mutazaki ko simba ba secret wana nyoso et si kapé mobulu eye ya wabo loko atikali ti lelo moment tozosola loko ya congolais na biso akimi même na Brazzaville te. Voilà comment on peut être congolais. Par contre esika bitumbe yaki na 98 tango Laurent Désiré Kabila lobi abenga na Rwandais James Kabarebe azalaki chef d'état-major ya armée na biso alobi aza congolais azaki elekwana congolais mais tango makambo ngindi akangi bisaka kei mais tango tongo etani bake na affaires étrangères Bizi Makara akei Roubé Wazaki motuni kosala nae bango mibale bakimi pourquoi bake na Rwanda soko bazaka ba congolais pona ni batikate abino biso ze ba Rwandais biso ze ba congolais wana makambo ya ba Rwandais bakende pourquoi James Kabarebe akende ki emokote pourquoi bango nyoso balanda ki James Kabarebe po ba yebi na kati ya motema na bango ki aze Rwandais oyebi mon frère soko za moyibi et le soko kutanika nani na policier même azolo voleur là-bas yo kamati mbango kimi parce que koyeba te ke azolo bana moto musu pona conscience no yebi ko ze voleur moto moka bengana ki bango te bakimi na James Kabarebe pona kati ya molimo na bango na motema ba yebi ke baze ba congolais te totika biloko wana to bukande ko batela mboka na pour ezali xénophobie pour Bisengimani asalaka na Bisengimana Barthélemy asalaka na président Mobutu pendant 10 ans mais owana ezeli liwana biso sike bandaki wana oyebi wana ezeli liwana biso ba congolais il faut soko oze obosali faute ko bangate na mokili moto ya miko sakate ka moto ya saka eloko pendant 10 ans oui mais pendant 10 ans po yebi Alphonse nene le kouana congolais zaïrois à cette époque là azalaki ko considérer ba ndeko na biso bazaki ko ya maboko polele na kanisi motema malamu pe bo makamoto en tout cas on les a tous accueillis à bras ouverts même ba nigériens oyo bazalaki na Otsuku bango nyonso bazalaki ko tanga na bourse ya biso et tout Bisengimana a étudié même nani Juvenal Abiyarimana atangi avec la bourse congolaise zaïroise ya zalaki pe zaïrois et les kouanande attention biso toyeba kité que bato wana bazali na intention mapé derrière. Donc, alors il y a eu oui, et il y a eu négligence et les kowana ndenge na yebisi na kati na livre na ngai bakonzi na ngai ya mosala et les kowana Edouard Mokolo Wampombo abandaka déjà bitumba wana pona ko yebisa na président Mobutu keba Bisengimana azali dangereux azali rwandais c'est dangereux. Mokolo a failli même perdre son poste na combat wana parce que to eleko wana toza ko yebate pembeni ya Mobutu ba musuba zaki déjà na ba parti politique na ba nini tout ça ba koti derrière ye il a fallu de très peu je me rappelle bien Mokolo a failli perdre son poste
parce qu'il a voulu dénoncer le danger à Bisengimana. Donc il y a eu des gens qui ont dénoncé, il y a eu des gens qui ont perçu, mais la majorité, parce que moi, j'ai traité ce dossier à côté de mon col. C'est pour cette raison que les Kouanezaki, déjà dans les années 73, 73, mes premières années, 73 déjà à cette époque. Donc vous voyez que ce sont des dossiers Otobanda Kinango, mais les Kouana conscience, c'est là qui n'a nos généralités. Mais aujourd'hui, que Motoya Koye Bisabiso Anon, Biso Babanyamulenge, Tofani Namboka Nabino depuis 16e siècle, c'est de la blague. Soki Mboka Nabiso Tango Toko Sikola Yango. Pe toko simba yango na maboko ke fanda eko ma sérieux batu babanga biso ndenge babanga biso avant et les ko wana toko lobana bango tu sais batu toze un espace soki ba ndeko bazé na ba frontière ba lingi ko yef ko fanda pe na biso problème ezete mais toko identifier bino comme ba paya de oyo zali nani tondimi o fanda mais mikanda to pesi o yango yo pongana fanda wana France il faut na joper mikanda visa ya France bonge pe ya biso nde tozende wenze po moto auti kuna ya fanda be ko alingi abima ko alingi azwa biloko na biso akende koteka ko bima libanda omoni bapaya bakomi riche na bankita na biso bongo bana yamboko bazokufa non il faut to stopper yango tozonga après bana mulenge interamwe ba mai tolingi tala ata moi ba monda mutambo parce que na Afrique na l'est na biso lelo communauté internationale batno suba yebi ke bato sala mobulu ezali ba banyamulenge alors tolingi to yeba na momoko ba interamwe banyamulenge na sina yebisio ba congolais baza ba congolais mai na tikana sisa na ba paya d'abord interamwe ezali jeunesse ya Abiarima. Oui, jeunesse ya Abiarima na tango bazalaki ko bunda na kati na bango Abiarima na salaki jeunesse na. Kagame pe azaki na jeunesse ba obenga ba incontani. Alors tango génocide bandi et bien et banda ki penza ba bunda ki nango ezaki ba jeunesse ya Interamwe na ba ex-phare na ba extrémiste utu. Bango wanande ba kima bitumba ba ya pe na biso. Mais ba ex-phare ezali ancien armée ya Kagame ba bundaka pardon ancien armée ya Abiarima na et tango mabanini ba chasser bango ba kimi ba yepe na biso mai bango bazai ba Interamwe nazo ka bato musu bazoti ya mai kati ya ba force négative ba mai bazé force négative mon frère ba mai bazé ba patriote ba mai ezelo kola tango awa na France. Pour nous donner cet exemple, et pas être offendu pour Toyo canapé bien. Avant la France, tant que la deuxième guerre mondiale, tant que l'Allemagne a envahi France, Ndenge, Rwanda a envahi Bisolero. Il y a eu des résistants, résistants français. Au bazala qui basé na kati armée, mon côté mais banamboka, ba mi organisé pour nous résister. Les loyaux, ceux qui maïmaï, banoya maïmaï, bazala kana STT, Kagame mbesa kamata kivu kala. Au moni. Yango na zomono Kagame na kati ya stratégie na azoluka akotisa ba maimai na kati ya bato na yekuna no problème ya biso omoni ya fond seze yango yo et sikanga na zokolo ba pona gouvernement na biso c'est ça biso to sengeli ni na ba Interamwe ni na ba ex-phare ni na ba faux rwandais c'est pas notre problème mais gouvernement oyeze pe na biso ko banda Joseph Désiré Kabila bazali na attitude ya polelete nga zo mono bango clarté parce que lelo yo eloko nino ezo pe kisabiso bana mboka et to bengana ba Interamwe ba ex-phare tout le monde parce que Kagame alobi azo ya po bango bazepe na biso mais to bengana bango bakenda eloko ezo pe kisabiso ko bengana bango mais gouvernement ezo ça te gouvernement et transition et siko odi et siko na lo ba ko ande ko na biso ma ba ka onyati c'est ça ça dit sika le problème le secret c'est que ze yango wana pourquoi bazo ko bengana bango bakenda te. C'est parce que complicité est na kati ya gouvernement na biso. Na gouvernement ezepe na biso batu ebele ba fando akuna na sommet na tête kuna na formule na bino bobungi 1+4 là. Et sika Kagame azena ba représentant na ekuna. Et là comme moko ya sérieux ko salima kuna te. Pe na kamati kaka ba exemple nini ba motulo kwa Rubero. Aza Rwandais. Aza ko traiter yena Kagame. Il y a Zalipe, Bakamati, Bapesi et poste à défense. Sécurité. Comment voulez-vous qu'il y ait ça là, mon salawa? Mais il y a sa vice-président, il y a Mbokanabiso. Il y a une transition que vous allez piéger. Ah, mais c'est là tout le problème. Ce que Moninga n'a qu'un qui na San City, na bani Mosouté, pourquoi? Parce que il y a un problème, na biso Congolais, en particulier, peu africain en général, et Angoan. Banda Makamboane bandi, biso Congolais, to Kamati nano. Commandement, il y a Makambo, il y a Mboka, na bisote. Jamais.
parce que RCD Goma tozolo ba wana RCD Goma bande konanga ba frère congolais o ba fandi na kati tuna bango bazali wana na kati tuna bango est-ce que na kati na bino nani oyo a fonda RCD Goma tuna bango nani oyo penza akei a ju initiative à lobby yaka tele yaka je crée la rébellion et ezali œuvre ya Kagame avec ces Rwandais oyo ba fanda ki na Kinshasa tango Laurent Désiré Kabila oya yaki na bango tango abengani bango balobi te biso to memi yo to yeko tia yo maintenant lingyo zunguluke bon to kozonga to sala yo ndenge to sala ka Mobutu. C'est comme cela qu'ils ont créé parce que les gens n'ont pas révélé bangonge comme to banda ko makambo ndam avant même basala ba révéler ngapi na zaka sollicité mais ce n'était pas par des Congolais, c'était par des Rwandais avant que banda deuxième rébellion. Ah voilà maintenant tout ça là qui erreur tout le monde que yo ba pesibiso référence na ba américain so qui yo yé vraiment avec toi to koki ko redresser mboka na bingai na ko redresser mboka ngana bino ba Rwandais. C'est ça la vérité. Donc bah, ce qui veut dire que les lobbies locaux c'est Salema RCD Goma, tout cela c'est une fabrication des Rwandais. Ba armée o efandi kuna ozomona wana ba kunda bantware azali Rwandais pur sang. Ba bataillon bozomono kuna yo mona wapi Alphonse. Kinshasa est la République démocratique du Congo, mon pays, est envahi par le Rwanda. Kinshasa, ce gouvernement qui prétend être gouvernement congolais, a tindi basoda. C'est armé à RCD qui est prétendument être armé Nabiso et bandi ko bunda na armée. Donc est-ce qu'il y a vraiment à moins que toko ma bataille Boma? Où est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est parce que il faut peuple congolais ayeba que biloko wana ezali mise en scène. Côté kuna ezali RCD wana ezali ba Rwandais. Est-ce que les loba bazaidi Goma babululu bango nyonso bayebi makambo wana? Mais bayebi comment? Zaïd Ngoma tango azalaki na RC tango a quitté RCD Goma avant zonga na mboka biso neto solo là qui na intercontinental na Paris to échanger qui il y a eu beaucoup de choses yemoko to solo qui makambo na ayebi yango d'ailleurs nazo bimisa sécurité pour yemoko même tango abimaki a dénoncé qui yango que c'est une affaire des Rwandais mais il est là mais il est maintenant à côté d'un autre Rwandais et il accepte ça. C'est ça que moi je ne comprends pas. Akima ki bango alobi basé ba Rwandais aujourd'hui dans l'espace 1+4 afandi à côté à Rwandais pe azondima pe Rwandais yango ba pesi enini ba pesi ba fonction oyo ye le ki ezaidi ngoma ba fonction e simbi souveraineté na biso défense sécurité ba kamati ba tibe na maboko ya ba Rwandais. Comment voulez-vous que to bima na kati ya makambo? Donc et puis na beaucoup oyo zoko révélé que James Kabarebe azan en contact na premier vice-président. Mais quand même mais non seulement James Kabarebe leki nangai ezali Rwanda mobimba Kigali mobimba tala document moko ona bimisaki ya mukanda parce que échange na yena James Kabarebe na tuti yango pembeni mais eloko un des documents où ezeko pesa pasi na motema soko vrai congolais atali yango bien kuna na Rwanda bakamati décision pona ko créer territoire ya Minembwe territoire ba pesi yango na ba Rwandais o ba bengi yango bazobenga bango ba mibenga ba Banyamulenge ba fandi na kati ba Rwandais ba fandi na kati ya territoire wana tout ça nani na territoire wana des documents yo bango moko ba Rwandais ba sali ba tindeli Ruberwa na bimisi yango na kati ya livre wana ngai na premier vice na benga na nini ngana zo benga Rubero c'est nini ye ba tindeli e document wana azui yango na kati ya document wana balobi nini balobi ndenge ba réunion oyo to salaka na Kigali le 6 janvier 2004 pour créer donc omoni pour créer territoire ya sika ya Minembwe réunion et salemi na Kinshasa te mais salemi na Kigali pe basali yango batindeli pour na pe polele kuna na kati balobi nini na objectif na biso ezali nini to bengana bakolomboka tout autour to kamata contrôle ya minéré to kamata contrôle ya bamboka ezali tout autour pour yebi maintenant eloko nini ezali wana dangereux ba congolais bazoko keba nangote lelo yo boye processus ya occupation ya mboka na biso exeke mosika moment yo bango bati transition o ezali na Kinshasa o ekoki kosala eloko moko te po bango moko bazeko contrôler transition wana okomona na lobaki yango na yebisaki ba congolais il y a déjà presque 8 mois
que élection est ça les matins bango wana sika basé ko annoncer ba lingi ko banda ko annoncer que élection est ça la reporter na éviter soko basi ba annoncer déjà mais ba yebi singa ke basi ba jouer décision le quoi toujours solanga na basi ba jouer décision élection que ça mais sous na jointe bazo lukande formule ya ko informer peuple congolais pe tango to ko mana date wana e ko zonga lisusu sima pourquoi parce que il faut bango ba si ça ko occuper Kivu Mobimba pe le quoi toujours solana yo. Deuxième chose, na outil ko zoba information o ya sûr. O e outil na bateau basé libanda bazo sunga bango. Awa ti ko koma na mois de mars. Bibundeli ya makase zo kende na Kigali. Bazo ko pesa na batu ya RCD Goma pour que ba kamata Kivu Mobimba. Ba proclamer sécession, bongo négociation sur le plan international et banda. Bongo biso to ko croiser maboko tozo zila kaka. Te makambo anyo c'est ça les mboka ekende biso fande quoi baba tozotal. C'est ça le problème où il y a peuple congolais lelo yango. Mais pour raison au premier vice-président Roubero a passé à Londres hein, aleka ki mikolo na Londres pour na koluka ba fond pour ba organiser élection présidentielle a levé qu'effectivement élection et que ça la mana juin 2005 mais problème na bango c'est que mbongo ezalité pour na organiser ba opération ya vote ko tambola na bamboka le nord le sud bon, donc ceux qui mbongo ezalité ba ko prolonger transition au moins 6 mois ndenge ezali na accord global inclusif donc ezali problème il y a mbongo pour na ko organiser élection il y a problème il y a problème politique hein nzambe asali sabiso tant to ko bimi c'est la bino mutu ya mbongo yo boye bazo bibisa bazo ti alibanda be bato bazali wana espace ya bino bobengi wana soko tali non chiffre ya bambongo ezeko bima na mbongo yo ezokende côté ya Kagame et ces problèmes na biso ces problèmes ya mbongo te Roubero akoki kondima jamais que l'élection est salema. Voilà Alphonse c'est la vérité. Peuple congolais il faut y bayango. Ba Rwandais ba un intérêt te. Ba ko repousser ba échéance wana pour que toko sutuka lobby bango wana ba yeba komi nani na wali nani na ba nani na warikale te ba ko poussana ba ko poussana tipo ba zo même Kisangani. Et après ba proclamer sécession. Action et que ça les masikoyo boy plan na yango ezainini ko éliminer le plus possible ba congolais autochtones dans la région du Kivu la grande région du Kivu ko éliminer systématiquement ba voix ezali mingi ba violo ba ko sala tous ces militaires là au bazo uta na est ba séropositif basé ko violer bana na biso ya basi basé ko violer les jeunes gens basé ko boma na ba kisi na ba nini basé ko éliminer pour que d'ici quelque temps sur le plan de la démographie bah autochtone il y a région il y a Kivu bah minoritaire au même moment bah on va dire qu'on déverser surplus na bango pour na occuper espace. Qu'est-ce qui va arriver demain d'ici 6 mois 8 mois 1 an bah qu'on proclamer sécession puis bah qu'on signe référendum on est ko sala ngo banani bato ba occuper terrain et les coups avec complicité il y a communauté internationale oui on va organiser le référendum ils sont majoritaires bah bon l'autodétermination pour ba komi ango c'est déjà dans un des documents Nathalie Chio au base babanda qui déjà pour 5 autodétermination à 81 et silité et zena motu na bango donc lobby comment on a chassé les véritables Congolais autochtones, proclamer sécession, autodétermination, puis légaliser par le référendum sur le plan international. Ce qui est la Katia Pongi. Est-ce que les Congolais ne sont tous bazana et tumbawana papa pour battre les mains? Ah mais justement, en tout cas pour Nangaï. Pongi wana na kolala angote et c'est pour cette raison qu'on a commis livre pour que les vrais Congolais va tellement debout pour que tous les vrais patriotes tout tellement debout et problème est ni problème il y a ba moboutiste et ni problème il y a ba kabiliste et ni problème il y a ba tshisekediste et ni non ezali problème il y a ba patriote congolais quelle que soit la situation parce que mon ndenge tolobaki na début bato mosusu ah tiens bango ba moboutiste pourquoi ils doivent parler oyebi soki lelo yoboye na kati ya ndako na yo ofandi dans un immeuble yo fandi na premier étage ndako ya tata na famille na bino bofandi kuna sika yoki même nini motuma bazo abi feu bati feu na sous-sol au fungolo binini yango feu na sous-sol ate yo uti na prison te jamais tu peux pas nous prévenir soko moto ezali mais yo motolo bangote il faut yo moko za fou parce que soko ndekono azo ebisa ke moto ezena ndako première réaction na bino yo so bokiti d'abord bokomi moto alors s'il y a des problèmes vous les réglez après
problème c'est que mboka ese peli moto biso totika ki moto te mboka na biso totika ki yango yini lelo mboka na biso ekomi toze sous na nationalité te toze na état te mboka na biso c'est n'importe qui est là dedans, n'importe qui entre dedans. Moto na motazo katango lokola nzoku ekufi moto na motazo katango e misuni po akende golia. Alors devant cette situation ceux qui biso ba congolais to telemi débouté to ko perdre mboka lobi. Et un vrai Congolais a koki kola la pongite face à la situation. Alors nalobaki nabi peut-être ngana zeko nabiloko wana na yebi yango soki na bombi yango lobi mboka ekimi pesi kana bimi nabi nonga yebaki secret ba bomande ngai babi me yo yebaki bo bombara kinango pourquoi j'ai na libéré responsabilité na ngabi mon peuple voici la vérité. Ce n'est pas encore trop tard. Les lotos zo solanga na yo ce n'est pas encore trop tard. Donc il faut côté les mains. Il faut côté les mains. Il faut tout kamata destiné na mboka na biso biso moko sans distinction de partis politiques, de religion, de ceci. Non. Mettons tout ça de côté. Tout Congolais patriote, tout télémanano, tout sauver mboka. Ezali kambo ya xénophobie, ezali problème que ba paya oyo ba koti na mboka na biso, ba koti na bonne intention te, ba koti na manière légale te, ba koti frauduleusement par la violence, pe balingi ko arracher une bonne partie ya mboka na biso par la violence. Pe oyeba une chose encore que intention ya Kagame ezali simplement maintenant ya ko kamata est ya pays mais ya ko placer à la tête des institutions chez nous sous cette label de Banyamulenge, Rwandais, ou Bakozala na ba institution, peut continuer. C'est comme cela que Zomona, ce qui est malheureux, Roubert ou Esika Leke, on a na ba raison partout. Na yebi quantité à dollars, ou ya sopi ango, et puis na ba Congolais. Et puis les losoko zo ka Congolais, oyo que azolinga ko komi soucier na danger te mais azo talaka kaka okuna ze motu ya Tshisekedi okuna zaki motu ya nini ya Boboriko okuna motu ya tel yebaka kata agent rwandais yewana kamata ango sérieusement ce que je te dis parce que vrai Congolais oya yebi que maintenant parce que ngai sika nazo leka je suis inondé de coups de fil et ça me donne du courage. Ba coup de fil même des hommes politiques oh bo bazaki ba adversaire na biso lobi to zaki na ba adversaire ba Tshisekedi banani et tout ça mais aujourd'hui ezay problème ya mboka na biso et je reçois les messages de tout le monde. J'ai reçu même le message ya vieux Tshisekedi qui a dit petit le combat que tu mènes là je suis d'accord avec toi je le soutiens. J'ai dit vieux merci vieux parce que c'est un patriote. Mais ce qui est là, yo moni moto ya lobi ah non ba wana bazala ki boye ba lo bani vote mais qui est meilleur aujourd'hui parmi nous? Qui peut dire que c'est moi qui peux parler et l'autre ne peut pas parler. Mboka est aussi cas. Donc le vrai problème, il faut tout sauver Mboka. Et puis, pour Nakozonga, na secret moko bo révéler dans le livre que premier vice-président azoko pesa ba passeport congolais na ba Rwandais ezali kambaka moi. Oui, mais mon passeport c'est rien encore. C'est sûr que ça peut vous choquer. Ah oui. Mais les documents sont là. J'aimerais que ce que Ezel a contredire. Mais couper sa passeport, c'est encore rien. Mais lorsque un vice-président, Oyobabengi est vice-président, Azali kokamata décision pour créer un territoire, pour couper sa yangona bapaya. C'est plus qu'un passeport. Passeport, on peut brûler. Mais la terre qui nous appartient, la terre de nos ancêtres, il y a Bisso Moko. Comme je t'ai dit, moi je suis aussi d'une ethnie de frontières. Bisso Tozaïna, centrafricain. Il y a des Centrafricains qui sont chez nous et des Congolais qui sont chez eux. Mais on les connaît. Les Centrafricains sont dans la même famille. Parce que les familles peuvent être de part et d'autre. On appelle ça exemple. Il y a Loko Masengo. C'est la même chose. Mais le grand problème qui est là, c'est le plan. Il y a quoi Rachimboka, na Ruberwa. Il y a Salango, Bakunda Bantoire. C'est plus grave. Des généraux qui sont dans notre armée, mais qui sont des Rwandais et qui travaillent pour le Rwanda parce que c'est ça le problème. Au moni, ce qui bango basé ba Congolais. Mais alors, yo zay soda, osé na kati armée nationale, mais ba continue sur n'importe quel territoire national. Pourquoi bazo boya ko kende na Matadi? Pourquoi bazo boya ke batinda bango na Kasai? Ce qui basé ba Congolais. Bon ba linko sécuriser. Il faut ba fanda kakawana na est. Donc ce qui n'est pas normal. Et puis ceux qui m'a cambona bango ezali bakei Rwanda ou bien non seulement ko baki mananto baki mitumba mais pourquoi le Rwanda intervient toujours en ce qui les concerne parce que na ndenge na baki tozaki pe na ba conflit ebele na Lubumbashi na Katanga
bande kuna biso ya Katanga bazwa ki problème na ba ya Kasai. Mais tout le monde Dos Santos a porte à défendre Balunda. Pourtant, la tribu Lunda va jusqu'à Angola. Mais Balunda congolais, quand il y a des problèmes congolais, ils sont traités par l'État congolais. Les Lunda de l'Angola, problème est traité en Angola. Problème était, sauf avec les Rwandais. C'est ça le drame. Donc, na partie à Soukao, c'est vrai que les Congolais, surtout, il faut tout téléma pour sauver Ango. Mais pour nous téléma, il faut aussi tout armée nationale. Mais dès que tu créer armée, papa, dans l'autre que formule il y a 1+4, ils ont fonctionné, ils ont fonctionné, ils ont une appréciation. Mais dès que tu as armée nationale, les qui n'ont question bien. Oyo posé wana ye mutuna oyantina yangoana parce que problème otoze nangolelo face na sokotali intention oyo Kagame azanango na bato oyo bazai simana ye bazai na intention moko te ke basola na biso masolo poto bongisa makambo non intention na bango ya suka ezali batoka mboka na biso ya est e kota pe na bango na nkita na biso ya est kende pe na bango donc et loko oyo tokoki ko telemisa na Kagame moko kaka armée et eze loko mususu te na yebisi yo na tamboli États-Unis Europe na nini nyonso na sololi na bakonzi côté Afrique na kena ba document na kaboli na sololi conclusion na ngai na suki nango problème o wana e ko régler en kaka biso ba congolais soki biso ba congolais to résoudre yango te to ko perdre mboka donc il faut une armée. C'est comme cela que même dans les 10 raisons il y a combat nangai na lobaki et loko ya liboso il faut to sala armée pe armée wana po to sala yango il faut to kamata ba nini ba force nyoso oyo toze ko disposer nango to zali na ba maimai ndenge na yebisi yo bato ba yebi terrain pe bana wana babandaki ko bunda liboso ngulu mais maintenant ba 8 ans ya komi exercer komi former ba koki to koki ko récupérer bango nyoso tout na yebi nombre na bango na ko pesa yo ate pona zeko na zena contact na bango na yebi nombre na bango bazali ebele to koki ko récupérer bango to zali na ba ex phase tilelo ex phase bazali ebele tilelo yo na kati na mboka comme libanda bazali ebele oyo ke to kamata bango nyoso tout bana wana babundi bitumba te tango guerre yaki pour 2 raisons. Raison ya liboso bazalaki déçu na bakonzi na bango ba officier supérieur na bango pona désordre o na décrire yango na ainsi sonne le glas bato musu balinga kotanga te parce bazena ba préjugé mais soko tangi ainsi sonne le glas okomona ba raison nyoso na pesi pona nini armée ya Mobutu ebundaki te à cause ya poto ezalaki na tête armée. Deuxième raison ezali que ba américain ba sombaki ba konji ebele na tête ya armée pe ba konji wana ba pekisaki bango ba bunda bitumba. Voilà 2 raisons. Mais bana wana lelo yobwe bazali kolela mai na miso tango bazo komona makama pongana zena contact na ebele na kati na bango bazo kolela mai na miso pote ba pesa bango possibilité ya komisikola po bazwa mboka na bango mingi armée na biso c'est vrai armée wana esalaki makambo ya mabe mena pona nini parce que ya liboso bazo futa bango te ba tikitiki bango pe armée nyonso soki o encadrer bango te molimo ba formaka na soda désordre ko sala maka tozo mona mona mboka nyonso même armée très structurée lokola ya États-Unis esika bakena bitumba na Irak ozo ka ba scandale ezobima. Pourquoi? Parce que moto kaka moto, mais c'est l'encadrement de ekobongisa makambo. Donc il faut tout constituer armée na biso moko. Pe tozali na une armée puissante na ebisio toze na possibilité lelo yo boyete to kamata une armée puissante soki toze na gouvernement ya biso moko. Problème c'est que c'est yangwana. Gouvernement to fandi nango na 1+4 ko sala jamais armée parce que na kati nango moto ba pesi et défense na armée des Rwandais. Comment ya kolinga ke biso to constituer une armée pour to sikolamboka na biso oyo ye na plan ya Kagame pour kamata. Voilà tout le problème on a dénoncé. Donc yango intégration et comme il passe il y a ba mais justement intégration ko sale maté mon petit frère Alphonse ko sale maté parce que moto yo afandi na tete ya nini on dekane wana ba uti ko ti aye pembeni te e be ba ibati nani onosumba c'est ça tout le problème mais ba ibati le onosumba zena na nini aisika yi wana est-ce que azena main libre pour ça awa ya zaki na tête ya RCD
et le komi qui a comme vice-président bati pembeni bakamati nini Rubero bati pour aya occuper poste wana balekisi na nini na parlement maintenant le kola basengeli na Rwanda mususu pour akota na tête ya parlement okomona balongoli wana kuna Rwanda moko akoya kuna comme cela ba occuper le terrain. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème est toze na gouvernement mais soki toze na gouvernement ou bien biso moko bana mboka to kamati destiné ya mboka na biso na maboko. Moi je connais la vérité ya mboka. Il ne nous faut pas 2 mois pour tout constituer armée que Rwanda n'a pas voisin nabiso mususu basaka na iso nabiso te. Mais demain ça se fera. Ce pays mboka wana nzambe motapesi biso ya. Nzambe ya pesi biso wana Zaïre ozomona wana République démocratique du Congo c'est notre Canaan. C'est Dieu qui nous l'a donné. Et combat et tout ce qu'on mène est le bon combat parce que Dieu nous a promis que ce pays nous appartient et il nous reviendra. Et qu'ozonge la biso. C'est pour cette raison que j'ai la foi que lobby biso moko tokozwa destiné ya ko tia armée ya mboka na biso pour que tout sikola. Si tous les patriotes se mettent ensemble tokosala. Est-ce qu'il peut permettre de désarmer la force négative? Mais c'est la première chose. Ce qui toti armée na biso sur pied, première chose. Est-ce que vraiment ba interamwende ba yebi ko bunda bitumba ko le kabiso? Ba ex-FAR nde ba yebi bitumba ko le kabiso? Kasi biso batotozaki ko former ex-FAR. Tango ex-FAR akima ki armée ya Museveni na ya Kagame. Mais biso batotokende ko bundela bango bitumba te. Bongo lelo nde biso to komi ko zana besoin ya bato to bundela ki bango bitumba lobi. Ba juinde onction mususu ya sika po ba yeba ko bunda ko le kabiso. Le problème est wana mauvaise foi. Biso, il faut tout désarmer les interamouins, tout désarmer les ex-FAR, tout désarmer tout ce qui est force négative pour tout l'Ongola, prétexte na monoko ya Kagame sur être sur notre territoire. Alors, si on désarme ces gens, alors wana to bete no kwa mibali ba bete naka. Mais aujourd'hui, toze na capacité wana te potoze na gouvernement o epé sa biso force ya ko sala mosala wana te. Il faut que les vrais patriotes to reposer rapidement le problème avant nous toze na gouvernement o to koki réellement ko sikola mboka na biso. Réponse nanga est nette et claire non. Et à tous les autres patriotes, parce que réponse non, il faut bisoto luka solution rapidement. Et c'est ma kambokebaya ko distraire bisote que dans 6 mois, to kendo encore dans 6 mois, mais bazol ba dans 6 mois mais ngana zena ba information que dans 3 mois bango bazé ko réaliser projet na bango, bongo to kotala bango na mis. Est-ce qu'en entendant que bisoto ça la armée poto désarmer la force négative, est-ce que toko benga communauté internationale te pour permettre bisoto to s'organiser pour na ko benga na bango? Mon frère, tanga livre nanga mala, communauté internationale wana aza complice. ONU ya fande pe na binona, aza complice. Ba puissance ba est yo kanisi que Rwanda be yemoko pina wa petit pays wana Rwanda akoki commettre le grand pays le ko ya biso le grand Congo à chez nous non. Toti kana na makambo ya communauté internationale. Oyebi communauté internationale a traité kaka na bato ba effort. Les communautés internationales ont traité na Kagame. Mais ayebi que Kagame a une faute. Mais comme Kagame a fait fort, ils ont traité na ye. Et puis na biso communauté internationale a traité na. Tozen état, tozen na gouvernement. Il faut biso moko d'abord ce qui to lobby niet communauté internationale ya kolobane. So biso lobby que to boy, tozen armée na biso to boy, to lingi susu oyote. Communauté internationale kolanda biso. Mais comme la communauté internationale est noyautée, manipulée, déjà complice na Kagame, ça va te dire mboka. Bon, pour venir à mboka, pour la réconciliation siko yo papa au kanisi to sala ndengini une fois to sali armée na réconciliation banano surtout à mboka. Non, et c'est là côté ya si matin mon frère. Réconciliation ezali ezali là côté to sala ba cérémonie. Réconciliation et décision. Mais pour formule 1 plus 4, papa, il y a mais réconciliation. Il y a posé question. Mais ni formule 1 plus 4, d'abord, formule 1 et réconciliation, on a démontré à mon académie. 1 plus 4 est justement parce que réconciliation est alité. Réconciliation est thème et il koloba d'abord. Réconciliation est d'abord, il faut m'y réconcilier na yomoko. Problème est que les Congolais, il faut d'abord réconcilier na biso moko. Biso ba Congolais sont trop orgueilleux, trop superficiels, trop rancuniers. Au moins biso ba Congolais, ceux qui ba Rwandais ba somba kabiso lokola bana yandeke les uns contre les autres, c'est parce que trop rancuniers.
parce que kuna zaikuna Rwanda koya juyo apesi mbongo bi attaquer ou attaquer asala bo asake non il faut to mi réconcilier avec nous-mêmes toye ba que biso ba congolais toye ba d'abord que tozali banani pe tozoko kenda wapi. Ça c'est la première dimension à réconciliation. Deuxième dimension c'est vis-à-vis na frère na yo tozé na passé tozé na présent tozé pe na avenir. Et ça l'ité que tozo kolobao ba musu bazo kanisa que quand on dit ça non parce que bazo luka ba bomba makambo na bango ya passé po ye banate yo yebi s'il y a quelqu'un o ya zeko lula que o ya komi battre lobby pour que makambo ya passé to sala ngondenge lokwa to salaka ni ndenge lokwa ba sud-africain ba sala ki vérité réconciliation c'est moi. Parce qu'il y a beaucoup de fausses vérités, de mensonges qu'on a circulé mais que moi j'attends. Quelle que soit ma position, demain en Mboka n'a qu'à m'y battre pour que tout ça la vérité réconciliation pour qu'on sache nani a sala nini. Mais la vraie réconciliation, c'est d'abord que toye ba que ata yo Alphonse Salimabe. Ngai na Salimabe mais lelo Mboka na biso ezena likama tomitia esika moko to luka to résoudre problème ya Mboka na biso. Quand biso nyonso ba congolais to koyokana pe tomiti esika moko to kozwa force ya kobima na kati ya libulu oyo bakotisi biso. Une fois to bimi na kati ya libulu wana, une fois to ti ba base solide ya administration, ya armée, ya nini ya ba structure politique. En ce moment to bi po moto na motocycle yo boy annoncer ba couleur na ye to kende na course na ba élection to mi organiser. En ce moment là to koki ko banda ba guerre na biso je ne parle plus de guerre et des armes, mais les guerres politiques, l'affrontement politique. Pour na maintenant, peuple congolais, mais ceux qui t'ont mis réconcilier avec nous-mêmes congolais, ceux qui t'ont mis réconcilier, personne n'a pas de réconciliation, et ils allaient aussi vis-à-vis. Moi je suis chrétien, je parle de réconciliation vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire vis-à-vis de nos péchés passés, de nos erreurs passées, de notre mentalité passée. Parce que mentalité à Congolais aujourd'hui et comme mentalité a été toujours mentalité comme mercantile. Tous les lois Congolais et à niveau ya ba leader na ba élite no mono basé ko zwabiso pourquoi parce que tozé na idéal te. Je ne veux pas que mabanga likolo ya bande ko mususu mais soki nini bangana zena ba mimingi na Afrique du Sud na zena ba mimingi o ya Afrique bakendeki na ba Sun City mais soko oki commentaire o ba paya ba africain musu bakendeki na ba réunion wana basé koloba sur nos frères qui certains de nos frères pas tous o bakendeki na réunion o kamati motu otinase mingi na kati na bango bazaki ko participer na ba réunion te bazaki plus komi occupé na ba per diem na ba koli ya biloko na restaurant et tout ça eze makambo ya soni il faut biso moko ba congolais to mi dépasser nano mboka mobimba ba komi ko seke biso kwa to komi ba bolole. C'est ça que moi j'appelle la réconciliation des cœurs. Ceux qui t'ont mis réconcilier moto na moto peut t'ont mis réconcilier ensemble alors après to koko kende de l'avant. Donc réconciliation et puis problème il y a dans livre Oyo au lobby qu'il faut tout ça la conférence régionale, c'est-à-dire permettre bah pays union surtout aux tout hein pour les Cambo ils ont cause au Congo la Congo Brazzaville la Angola et la Bambo surtout oui mais est-ce qu'il faut que ça la conférence régionale pour permettre et puis sa tranquillité dans la région Mobimba. Mais avant que nako makuna quand je parle des patriotes c'est pour cette raison que na fin à livre nanga na ebisi que je vais aller na ko kende pa ya bande kunyo surtout pour na ko crier na ko proposer bango structure on a si na sali ya alliance des patriotes congolais pour la refondation de la République. C'est mingi kolobane na bi simplement que les partis politiques étaient les ali cadres que réflexion de combat les cadres de réflexion de stratégie et de combat pour que tout récupérer makambo nyoso na zolo boyo soki lelo ba force politique oye na mboka na biso ba force religieuse ba force intellectuelle nyoso et telemi tolobi non en dehors ya communauté internationale ya ba structure na bango ya banine tout ça biso ba congolais à la lumière des vrais problèmes oyo toyebi yango maintenant toko adopter solution nini. C'est ça ce que j'appelle l'alliance des patriotes aux alas de n'importe quel bord, même ceux qui sont les Congolais, les vrais Congolais qui sont au pouvoir, ils sont des patriotes. Il y a des patriotes dedans, pas tous, mais il y a des patriotes.
On ne dit pas que tous sont devenus, mais même en opposition politique, tout le monde n'est pas patriote, mais ceux qui ont l'amour, au balingi comme sacrifié pour que l'élo y'en a notre tic à intérêt à en gagner telle position. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on y est, mon frère, tu réfléchis dans toute sa position na yonine. Bongo yanga ko zalanini non. Qu'on laisse un peu des positions de côté, qu'on se mette ensemble, qu'on arrête des stratégies de combat pour récupérer notre pays, pour contrôler les structures de l'État, pour disposer d'un véritable gouvernement congolais qui peut faire face à la velléité, à la humiliation, le petit Rwanda a mikolo. En tout cas, merci mingi papa pour l'entretien et pour permettre aux Congolais pour na origine ya guerre oyo izoko monta biso pasi et ko permettre biso pe ba Congolais ndenge yo moko lobito telema pour avenir ya mboka na biso ebonga. Bon na yebite tsoza na momoko ya suka pour na ba Congolais nyo surtout au bazar na Kinshasa bazar na intérieur pour na moi yanga ya suka pour permettre mon yanga ya suka ezali un mot de prière. Moi yanga ya suka na lingi ko yebisa na ba Congolais surtout na ba Congolais oyo ba yebi nzambe oyo ba yebi Yesu Masia ba yeba que a situation yo tozali na yango soki otali yango na miso ya bomotu ndenge na uti kolobawa okomona te ouf et c'est sili. Mais Babo s'en a une chose. Nzambe o yabiso a changé te. Abimisa ki peuple ya Israël na maboko ya Égypte sans armée. Égypte le kwa nazala ki la première puissance du monde. Mais Nzambe o ya Israël, le Dieu de Jésus-Christ, abimisa ki bango na Égypte sans armes, les mains en l'air. Et tangwa komi na bango na mer Rouge. Armée puissante et à Pharaon et Zalaki derrière Bango. Et les Koana, Bamona qui est pas Libi qui est zalité. Mais Moïse a l'obaki une seule chose. A l'obi regardez à l'Éternel. Parce que ces Égyptiens que vous voyez là, demain vous ne les verrez plus. Et moi je dis simplement au peuple congolais et surtout au peuple congolais chrétien qui prie que en dehors il y a combat politique oyo biso tozali ko mener. Le vrai combat est le combat spirituel. Parce que est simplement un complément. Mais le véritable combat que nous menons est le combat de la justice et de l'amour de Dieu. Ce pays est mboko Nzambe apesi biso apesa na bakoko na biso tosenga ki ete ke tobotama ba Congolais ye moto aponi biso tobotami ba Congolais kita tozena yango bato bazoya ko boma biso pona yango tosenga ki Nzambe te ke apesa biso ye moko moto apesi biso quel que soit ba faute to sala qui par le passé quel que soit ba erreur ou to sali lelo quel que soit force ya ba adversaire na biso mais toyeba une chose biso moko to sala kaka deux choses to tombola miso pe na Nzambe pe biso moko to teleme likolo lo kwa to zoko teleme to banda ko tambola tango to banda ko tambola comme les quatre lépreux et le ko banda ko tambola vers l'objectif oya ze likolo akobanda ko sala makambo yo e ko sutukisa mokili mobimba ngai na zolo bango parce que na yebi que Nzambe ya ze ya Israël akosala ngo et je veux simplement dire au peuple congolais et surtout à l'église de Christ du Congo tozala à genoux parce que le moment de la délivrance n'est plus loin. Merci papa pour notre entretien entretien permettre ngai pour na au pesta momoko pour actualité en novembre dernier papa Kanza akufaki na Londres et puis awa Manda Mobutu akufaki je pense que pesa kibino pasi mingi est-ce que beaucoup koloba okokoloba moi momoko pour na ba disparition wana vite fait pour na ba congolais pour bato wana bakundi bango na namboka na bisote. C'est ça qui est triste. C'est justement ça. Le Kwatozolo Balelo, le président Mobutu, Azaline étranger. Thomas Kanza, qui est l'un des pionniers de Namboka Nabiso, un homme que je connais très bien, un homme que j'ai appris à découvrir et à apprécier. Voilà des grandes bibliothèques qui s'en vont sans trace. Quand Kanza est mort, j'ai la réaction Nazui Aliboso et Zalaki Yangwanabi, voilà encore une bibliothèque qui est brûlée. Parce que le jour où j'étais avec Kanza, j'ai passé avec lui toute une journée. Et c'était justement le 6 février, le jour où il y a eu l'histoire des chrétiens
j'étais avec Kanza et avec pasteur Lessimou, Charles Lessimou, dans ma maison. Tofandi naye de 9h30 jusqu'à 16h30. Tolei, mais cet homme-là, Jourouana Saleringai, une leçon de l'histoire, a expliqué Ngai Makambondenge le Kakana période de Lumumba, mais des choses que je n'ai lues nulle part ailleurs. Et Naïbisi et Nabi, mes grands frères, pourquoi tu n'écris pas? Alors j'écrirai. Voilà, il est parti sans écrire. Ça fait mal. Et pour Manda, c'est la même chose. Là, c'est un jeune frère qui n'a pas eu le temps de faire ses armes, qui n'a pas eu le temps de donner ce qu'il avait de lui-même. Il était à Kendeki Namboka, à Zala qui n'avait intention, à ça, beaucoup de choses. Un jeune frère que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup et que j'appréciais beaucoup. Mais il est parti aussi, mais son corps reste à l'extérieur. Mais je reste avec ces pensées de Ésaïe 60 qui dit que tes fils reviennent de loin. C'est la prophétie de Dieu. Tous ces corps, tous ces gens qui sont dehors, toute cette diaspora congolaise qui est éparpillée aujourd'hui à travers le monde. Il y a un moment où, selon la parole de Dieu, toute cette diaspora qui a bénéficié de toutes les grandes expériences se déversera de nouveau vers notre pays, le Congo. Et nous bâtirons un pays beaucoup plus beau, qui sera notre nouvelle Jérusalem, par la grâce de Dieu. Merci, Papa Honoré Ngwanda Nzambokwa Tumba, pour notre entretien ondimi kopé sabiso, tout débordé mingi, au-delà des livres oyo, tout sololipe makambwa ainsi son glas, mais j'espère que les Congolais n'ont surtout les lots baebi et ceux qui balingi pe bakende pe mosika, bako tanga sous livre oyo, bako yeba effectivement makambo zoko leka namboka na biso guerre uti wapi et puis tozo kende wapi, il faut biso no so bana mboka to meka ko telema pona makambo zoko leka namboka na biso parce que il y a les grave, c'est le moment où il faut vraiment te telema pona mboka na biso pour unité ezala pour plus tard ba élection démocratique ezala na mboka biso tozala na kimia na boboto ndengi tozalaka. Merci bien, merci Papa Honoré. Merci beaucoup. Merci.